Neuchâtel, Jean-Pierre Mbala pesa sangona. Dans l'arène overdose Mbila na Lausanne, baya na basangola bango awa site solo yango site zanga rui, site zanga binemité. Baolela. Mema miso bimate. Baopola, me baondimate. Christelle Larose. Lupung. Mamo. Iranium de la presse. Ciao. Salut très chers internautes, Nabi Keboza et Belé la bande qu'on a vu nous, puisqu'on se vous a mis de partout dans le monde pour nous Rolanda Bisso à travers votre site ou Lingami ou aussi votre préféré, c'est News TV. Il y a Christelle Rose Lupung, maman Kouloutou, l'uranium de la presse congolaise. Nous avons invité Bino toujours pour s'abonner. Vous abonnez à la chaîne, vraiment vous avez décidé parce que toujours ma soeur qui toque au sang pour les mix en locuta. Tout ça la bâti très bien, tout ça la maman bien toujours capona. Ko s'appelle Sabino car ndenge bo conseiller ki ngai Christelle Salara boye lokuta te botenga na to saka kapona po bino bo sepela. Alors nous avons invité bino quand bo ta la vidéo on a sewa na placement ba commis s'abonner en rouge au cliquer ka wana on s'abonner na et ça biso bien bino mo boye bi actualité Fally Ipupa outi na ba musicien na États-Unis et puis Fally Ipupa zalaki moi kita na ba combattant. Il y a vraiment de l'autre côté, il y a des musiciens Fally Ipupa à télé. Il est toujours sur le moment qui est na Art News. Merci d'endiguer besoin et de porter le monde pour nous l'andabiso. Voilà bon, on a mon propriété privée, Papi Nzola Muso, Babi Zalara Ayo, Moto ya Maxime Samba, Freddy Mbouila. Freddy Mbouila, kuna madame Mbana Monibino, Chimène qui a la Judith Ngoyima. Ça permet à Paris, na yambeli bino à télé. À télé, nous avons vraiment sur Art News. Merci à Gauthier Okito pour l'image Kitoko. Bonjour. Bonjour Christelle Larose. Bonne santé. Tokos car on a un rythme aux États-Unis, boni basango États-Unis. Oui, États-Unis, ça très bien, mais avant la banda, ils ont la Bible que l'on a au Baxiate. On appelle ça toujours Mbotena El Marabiouche, numéro 1 Afrique. Donc, États-Unis, ils ont très bien. Tous les Kuna Mambouele qui bien, Norbert Congolo, Chier Kuba, et ça les bien, Willy Lukanga. Kitoko. Tourner l'équipe bien, ma activité, ma carrière, c'est que nous là et l'équipe très bien. Et ça vraiment il y a webika ande binobolo ba vérité, bisopende to lo ba vérité surtout ngai particulièrement. Donc le quoi na za masumu belete so na sengi nzamba pesa. Yango na za toujours correct na lo ba vérité quoi tourner l'équipe très kitoko. Yango na peso salaki. Le quoi bazana posa na biso mingi. Basengi biso suto zonga. Donc Tito Zolo Baboye, tant 2 mois, 3 mois après, tu as sa précision pour biso et panikara bisoté pour visater l'équipe musala na biso na tina quoi. Donc biso visa eza et l'autre côté. Musala na biso ndeza et l'autre makasi. Donc voilà. La visa c'est l'autre côté mais babi misa Fally Ipupa ba okende États-Unis na DV loterie. Oui, merci bien. Ndenge otuninga bo lobibo neti Céline Mwisange na Washington, moninga ya Tina Lokundo. Donc bazana plaisir makasi te parce que na famille na bango ezana batu déjà bakenda loterie de cela je crois 10 ans. Baza siko ba prêtre so na ba prêtre na banani wana famille na bango a télé yo nga kaza ko bani ko ba moto banango ba famille na bango ba kende na développer na zo ebisa yo déjà nga même cousin nga kenda kala tu sais le problème si le problème c'était quoi ils allaient liboso wandolo baté développerie batu baza na mal informé puis et belé ba lobeli makambo yo baza vraiment na ebité quoi ba sous-informé. Donc sous-informé on a tient un microbe morbo esima. Donc côté kuna na ebité microbe mabe makasi. Donc problème ezanine. Ndeza wana batu ebele bakoma mamsu bakenda na mandefu te bakoma na mandefu batanga bakoma rosala bakoma ba prêtre kuna na mambo DV loterie. Bakenda na DV loterie. Donc moment DV loterie bandaka batu ebele o bazolo bakena DV loterie bango penda ko na ebité bazalaka wa bayebité. Ndeza awa
masolo wana ekomi bakendaki na DV loterie eza lokola ekomi lokola injure bazosepela te po ekomi lokola injure bakendaki na DV loterie négligé zela nayebisa yo likambo po tokóma na suka toyebisa bato ke bato ebele donc de cela ba 15 ans bakendaka susu te orchestre moko ebeta groupe moko je préfère mieux nde toloba groupe parce que nous toza baartiste pembeni ya star Fally Ipupa donc bato ebele bakendaka te so 15 ans yango 20 ans groupe ekendaka kuna na États-Unis bayebi eza groupe ya Fally Ipupa bon kolobela DV loterie ebetamaka awa te ebeta matina ba Congo partout dans le monde ba beta DV loterie bato ba kanisa sali maka na Congo bato bakenda na DV loterie bazo sepela mingi te po ekomi lokola injire bon pona olobela oyo ya groupe na biso ngazwa visa de travail donc na futaka impôt taxe kuna na États-Unis na futaka pena taxe et puis na bimaka na date yo baza na yebi ke visa na nga soki aussi la jour tel nga na bimaka avant naza crédible et puis nazoloba naza na sécurité sociale donc il y a États-Unis ngande eza asoto keka na ambassade banyatika baba monsieur Atele Kunyanga chef ya groupe ya Fally Ipupa numéro 1 ya Afrique centrale akenda rosa musala na États-Unis et puis azongaka na date respectueuse au bapesa donc très crédible boss nangai très crédible à télé kunyanga na États-Unis nakenda na zonga quoi et puis baza na besoin na biso d'ici là na oyebisa OK Christelle na kende yaka na to sala suspo ba comprendre que nazo kende naza crédible likamba visa et il y a des velotérités non biso to zwa na oyebisa to zwa visa de travail nakenda tourisme même pas mais il n'y en a pas battu à télé des velotérités là me soupe sur l'année par rapport à Salina vient nga waze quoi o alobaki koyebana ezaka lokwa okoyebana lokwa solo mabe ba solo mabe olinga ngote wana mais oyebi yango de bateau bazoloba loba wana eza nango ambassade efungwama ka jour biso kenda osengati efungwama libela bato bakendaki kende senga nga mona leader mobo abima kuna bazibise pétition ba débrouiller moi français ba pétition a comprendre leader nini wana yo pe ateli bazana ngo bango ebele yo kanisi États-Unis ndeza wana kende ka jour mobo batie caméra musika kuna ota nombre de personnes ba le kan ambassade ya États-Unis pour ba kende États-Unis mais ba kende ata musu par jour bazoka 5 biso to kota ikabwe ta biso tout mba moko ba pesa ba bon voyage to voyager to ki to zongi et puis to kende sous ba pesa biso. Voilà, merci à télé, merci Nabanio Solanda biso de porter le monde. Au juste qu'est-ce qui ne va pas entre ba musicien ya Fally Ipupa na ba musicien ya Ferrego la chef à télé bozo la nini parce que ko finga na eza makase entre bino so hôtel mpanza Ferrego la ko finga so hôtel côté na bino donc bozo zanaki mete bozo la nini au juste. Ouais, pour ça le plaisir n'a dit Pepe Ngouissani, le beau garçon de London, na Blaise Samba na Manchester. Là circuit en sous tout sola d'ici là. 20 minutes avant yo ya Orlando Solana ba on la bi na Solana la rose siko na bi ke bo sepelande bo mesana ko landa wana. Ngai casier judiciaire na ngai eza vraiment vierge. Soko 8 ans au solo là na ba batebele Dabike makambo ya nango ko vanda boye yeme ngai bayebi ngala mambo bitumba te bayebi ngala mambo ofinga te soki eza na finga bat mbele ata un jour na kota makala soit un jour mbe bomona nga nazo samba soki mamobo boye nga na yebi ke casier judiciaire ya ba musicien na biso eza na vierge to kota ba makala te to finga na biso papa chéri te jibe mpiana to finga na biso ba wera sonte yangiama de la forêt tout ça normal mais ba mouvement mususu OK ba kota za mususu ba musicien na ba kota 3 fois makala 2 fois makala na mambo boyebi et panzana kana kin mais biso normal na biso tête haute na fois na miste pona loba likambo ba katanga singalo lemo pona yebi ko loba mais to loba pamba te donc biso je crois na mouvement na biso eza
même ata avant vie ya kozala ba artiste c'est pas pour nga nazala muto akala. Donc c'est-à-dire nazalaka nazali pe na ozala nazomona ba obazo ya na ba obazo kende pour nga nazakaka na yokata el solo mote no musicien wa uta makala pour afingaka mutu pour afingaka papa chéri pour afingaka werason ti. Donc bato ndenge wana kutunga so na yebi na musika na yebi te quoi. Donc faut sentir barrage au kota no pété dans coupe na biso. Donc biso tozwara moi ba intelo réglo. Mais si vous voulez vous avoir moi ben théo réglo ndo lobi wana bo finga raté bo son raté bon kuna mpandi ya faire rigola pourquoi bazo s'attaquer na bino comme s'il y a un problème mais chef à télé azolinga koloba ngote ba ndeko bazo lando na mono te ba e ba comment. Non, ce qui est ça que yo qui moi likamo boye batake biso je ne sais pas pour nga pe na za moi branché Eric Kidumo ebisinga ngonante donc aoye bisanga yango Blaise Samba boye ba websanga ki oh likamo boye l'équipe boye kuna ezandeni ata na boye tant musu sezana ngo parce que tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Donc ça na mambo belé tant musu bat ba lo bana bangwana si je trouve pas que l'importance ko cultiver ngate na sauter ça on a tinate bat musu azolinga aleki yote aleki nepe muta pembe na ete aleki ngapete mais azolinga sikoyo asala moi base moboye po yokota na net na singa na e bebiso comprenant ça tous apparemment trop donc kuna eza ngona mamba malonga eza wana te so na bito kota nani aleki nga. Même la musique, au monita, biso ne toza awa, toza ba artiste to évoluer pembeni a fali. D'ici 2 ans bo comprendre que biso toza vraiment ba artiste. Nga mo gutne naza awa, naza na curriculum vitae na ngai et l'équipe a te belé parce que nga dernier artiste oyo engagé na Friza, pas papa Taboulé, mam nazo so tuni confrère na yo Marc Tabou, ba Charles Tabou, ba oyebisa yo. Mais nazwa nanga temps ya loba trop te pourquoi okotaka mambwana na nina o ayebi na beta ba papi texte ba père na biso dans a moi expérience ebele pe ba artiste ba évoluer pemé na fali ce sont vraiment des artistes donc nazolo bango ata ozala olongwe mais na website OK non asa artiste pas de jouer na tina ko to betaka bato belé batiaka awa oleka vendredi samedi dimanche ya publier na TV ya loba makambo belé bo alinga koma neka lokola fisson sai et sobe bato basekaka mamba ventiri ya sala côté musique alors comédie musicale voilà on a roloba donc même soba comment bango ba comédien na kati ya musique donc biso to betaka boyoka banzembo ba featuring ya Arkeli na Fali Poupa nos artistes ba intervenir na kati donc tout ça pena bato to beta musique quoi bato mususu bazo interpréter ba œuvre on orchestre ya munene e betaka mais na studio bato mususu ba betaka nzembo tango bango bazo interpréter basalaka ba vocaux ka ye moko présent na bango abunda na ba kera zo bato ba yembela ka ye bo ba guitariste bazo kokate bazo bato ya libanda ba betela bango ba interpréter ba concert mais bino boyebi na bino ngote angaye Christelle Lucati o comprendre Luca on bato nini wana ndam so fungola biso pera so toyebite ba musicien nini o apota na kaye moko na studio ba guitariste ba bazo kokate moko potani ti abimselo ba musicien ya Congo ba yeba roluka ke o so ga betel ngai e ko sala pe bien ba kanisa ba musicien na ngamutu ba beti non bazana bango basa pe fierté ya mboka quoi mais bato zwata musuaza na bango 25 basa na bango rien ka ba ya osaba ba chanteur ba ya osala ga ba vocaux ba guitariste ba interprétaka na ba concert non c'est pas le cas chez nous Fali Poupa aza mutana coup d'œil prenons l'exemple au montant to bandai mambo abandai mambo ba featuring ye mutabanda featuring te na mboka o même pas lelo yeta musuku ba featuring e banda ye azana mwana zotanga nanu kuta botamité mais tango banda ki ba featuring awa ba grand chanteur ba bima na mboka
nga yembaka danger na sa kosa featuring te mais to moni pe asali featuring na Papa Lutumba ayemi nzembo Papa Lutumba mais lobi auda lo banga sa featuring te mais tango to banda lo bana zo comprendre te azo lo banini tango se retrouver na mambango akeli banda bande oluka abi no nga na oyema na Céline Dion yo lelo te eleka kit mais si ko fali pour bazabi Kelly oh batwabi akangamaka photo Kelly asala recrutement ya Afrique wanet bomona kit batu bayembi mais elle cap de toutes de coller au 3 fois has le 3 time tanga kota lati kaska niati Kelly abi mais guidon oh na to like so make-up to nini to like ça pour to comprendre te batu bayebi na bango ba comprendre ti lelo avandi boye toza kuna petit na nga ozana ba state awa foza na concert na ngai bu Kelly azobeta concert fali pour paquer na concert wana yo kanisa tindika ki batu na porte pour akota viens na benga ki bayebi ke no numéro 1 Afrique azoya ko beta na grand prêtre king na concert ba concert bo utuko beta Kelly peut participer donc à qui participer à concert non Kelly a bengi petit na ye na concert na e petit na ye akei concert na biso zo mona e Kerilson niveau aza na okuna me na ebisi yoke ondula ngunga za na mwa malaise ezalika so na yembi na ke na vandi to vandi boy donc batu musu bazolo ba yango boyaki bopesaki ye téléphone na filmaka bino du début à la fin donc star azotala boye ba degré ba plan zo mona tant musu kutu ba jour ezoya so bomoni abimisi album faut retrouver plan na biso mo boy kuna séquence bo azaki vraiment tout le belga mam na biso ba ko kanisa na porter parole quand même mais il faut pas comprendre que nga sala musala o et ayant chanté tout l'été donc c'est-à-dire attendre l'amour qui t'a on a tindika ikei quoi anisaye horama yokomisanga lokola mwana moke ya elelaka biscuit bonbon chocolat amour nanga komi elengi yango na boyibayiba sentima bolingo yo pona benga chéri pona benga pepe chaga pona benga papikas ya Didier Was, Patrick Bachelor, Aristote Massamba, Anto ultra sexy, Armelanganga. Voilà, merci à Télé, merci na bandero sozon de partout le monde mon vieux Rex Mouloukou casque bleu abi kumo pap moté ma mère rêvé na Kataba Suisse donc sozon lukara mbisi batanga wis donc adresse César moko na Kataba Suisse lukara mère rêvé ya kumo pas vraiment vous habilo quoi bien merci à Gabi Panzo depuis Suisse tozo évolué na télé aussi États-Unis depuis un certain temps de connexion ba combattant ba petit ça ba concert ba lui jusqu'à ce que mboka ekoma bien de ba concert ekozonga bino bo utana bino États-Unis puis bokiti fali pour pratiquer pour continuer ma camionette na Belgique et puis affrontement eleki entre yena ba combattant donc bino nyonso bokosi bo signer ba combattant au moins te keza risque pour na oui Christelle Larose donc eza souci o on a mis to poser question o eza le quoi souci o ya mastanangai Evan Tumba na Anvers donc côté ba faire eleki côté ba faire wana eleki donc naza vraiment na souci makasi parce que musala oyo ngana zala ngai naza vraiment électricien tant so bat ba kansaka na sala ina na sala ngai inate papa foutelanga moi minerval na sala électricité cycle court na sala électricité cycle long donc na zongi donc ça le quoi papa habité ko zo breveté temps ba breveté c'est le cas zonga susu na zonga nga susu na bandeli susu na zui diplôme papa lobi nga na zana vivant na foutela minerval yo tanga kanona tanga na okufa yo ba na o sala na zui diplôme kende ista na yebisi papa ngabité ba simanga ba petit bazat ngenga musique yo na sentir kat nga ya okima
tikaka na sala kaka yo na besoin nini ya doctorat na ngai licence te tika na sala donc nde naza na larme aux yeux quoi na souci awa na souci ya mambo utoleka na lingo lobela ngote po et comme aka tala ye aya lisusu te parce que je sais que so eza na groupe moko depuis phénomène combattant et banda groupe moko ekendaka vraiment en groupe eza groupe ya Fally Ipupa biso vraiment je sais pas pourquoi ti lelo to yebite mais na préféré vraiment na lobango te mais na na souci ya vie na nga quoi vie na nga ndule parce que eza empêché place mobo na ko kindete na sa musa na nga oyo na sala quoi eloko moko eza important vie na siro comprendre que na minute wana épargner nanu na boss na ngai Fally Ipupa za kaka produit o bazwa ki ya sepelisa batu esika moko ke voilà to na besoin yo sepelisa batu de part et d'autre zana epsa de part et d'autre côté mususu balingi ye azala côté mususu balingi te ye azala mais bango moko bakomba nga na lobi na nga ka batu moko bazaka na sani moko balobi il faut azala po ye faut azala na façon oyo côté pe balobi azala te donc ezaka batu moko bakabwani o balingi te ye azala mais donc na lingi vraiment ko tourniquer na histoire en ngote na ka na souci ya métier na nga quoi donc nazo sala ngo peut-être so balingi na kendo beta na États-Unis mais na ko beta place moko boité o baza pe na besoin na ngai c'est un peu compliqué quoi donc to continuer ka rosala oyo biso aux autres na ngata obligation du jour te nzembo na ngai on a biso tozo kende basenga Christelle basenga ki ngango na yembaki yango na Colorado na Denver donc place on a monaka ta 25 congolais le reste du monde quoi na moni ba nigérian ba ivoirien ba nin donc bazo senga ngai tant nous les sili pena monaki moko pena na plaisir makasi nga moto fona sola nae na kebo na bilingala ezati na lobi français boye ayebi na yango te na kebo na débrouiller moi anglais English for Africa na sentir pena ke ya yoka neka anglais loin de là là-bas français là-bas lingala là-bas na isi alo baski espagnol so ni ngabino nzembo na ngai o air mo boye tango bato bazolo bandit moi compliqué mais muto ba sentiment bonde natala boye arata ta elo moti donc veut dire libre parcours tout azanango na ba clip ezaki déjà disponible ana clip na ngai lekeli ngai donc c'est-à-dire atana m'empêche kokanisa vie na yo moto na linga cerveau ezora pelenga ke na bosani obligation du jour ozali na pouvoir ya kolobisa bayeba pimeli mongongo nazangi mongongo akoyebisa yo ke na linga kayo mipimeli misu pomona kolela nanga ite Christelle na cheka kombo na yo oyebike naza piscine na nzela Martin pêcheur po nazwa ye comme il faut na lela encore po nazwa yo ye comme il faut na pleurer lisusu. Est-ce que à suivre obligation du jour quota télécharger pour na ebike tina lo baboya na batebele ba eba ngate mais biso to bimara trop libanda to yebike boza na audience po batala rayo ngamo kutu mo boye ya moi souci so na kin na tala te mais so na za libanda makanzi ezongi pena na kin tango ezonga moi trop na tala pena ta il faut noter la paix que Christelle la rose et ça la bien donc ce qui est ça qui au CPLI des abou aux en retard aux en obligation du jour t libre parcours Fally Ipupa donc kota wana atelier kunya ngomo na chanson na ngai et puis yo mona pe ko za na retard pour belé ba téléchargeant déjà balanda ngoko kitoko. Voilà, kitoko tokos kanenge bino boloba kamen à télé ikambo tozolo bela oya bandiko na so bakumbata malgré tout lobi oko vraiment répondre on te est important bazolanda biso na minute oyo
en tant que Congolais, par rapport à Oyo et Taki Koleka, parce que Baolanda biso est belé de partout dans le monde, Bazolando la minute au Kolobani. Ouais, nga vraiment na bi que bate belé si balobi, na bi que peut-être nga ba yebi na ba ngate. Déjà parce que l'équipe à télé c'est vraiment télécharger grâce à l'émission oh l'homme souper parce que occasion à télécharger obligation du jour te à travers émission oh l'homme souper ba mona ote monyo lelo oyo et ça ba on peut plaisir siko naza na souci makasi ne na yebisaki wana na sina yoka batu pe na mona ke liboso na ngana ta pe moto ba considérera ye si aloba rien n'a changé siko na yebisaka bande ko nga ba combattant nga za pe contre binoté nazaka ande na souci ya musique ya musala na nga bazo ko empêcher ngai na ngaki vraiment na lobate pour na moni Christelle pe ande ko na bino insister na lobaka bon. Ainsi va la vie, bon continuer à moussa na bino bozo sala. Vous n'avez que ça bien, ils ont foutu bino et à bien, nous unions bolingi, ils ont payé bino donc bon continuer à na continuera à rouler la kaka quoi. Yannick Isoka. Donc Doudou Mabikulu na États-Unis to utaki mambo to solo là qui ba sujet za la. Oso kutani kana batu na mboka fubo solo là. Donc na que to solo qui na biso ngo. Donc au CPRA que bino bo sotara Paris, bo soté France, bo soté Burkina bino États-Unis donc Belgique, ba France va lober ta souteti jusqu'à ce que mboka ezonga. To ça ndé nini. Babi batama yelo bazali boso nanga babi c'est lui qui a appelé à être balayeur de riz. Il faut balayer makasi kitoko koleka ba pese ba pourcentage koleka ko Michel-Ange. Oyo aza compositeur fois ça là tout a composé makasi koleka Beethoven. Siko mutu aza combattant il faut aza combattant koleka nani donc et pas suka na éviter quoi na seki moi mukepo kolela na kufa na kolela na wana eza neskolela neskochola neti neskolela moboya c'est-à-dire quoi ngana za mutu o na liaka na musique awa naza na batu o bazo se retrouver si malanga na musique so nazo exercer ngo bien te nazo zo 4,5 sur 10 ba plus ya o nazo ceux qui na bi que ceux qui na ke ko sala na Europe et comme sangata na 5,5 mais nazo koma wana te c'est-à-dire quoi vie nanga kende bien te di Pepe Mbuzani les beaux garçons de London yo pe ozalara na bande ko na biso na gouvernement boté yana pour musa na biso za un peu libéré vraiment donc biso na surtout biso vraiment tozala awa tolela butumo tozaka awa tozala ka awa vraiment mais Obama président la bino fali pour pas assigner ba combattant en tant que moi na ya fali pour pas tobenga bon parce que je voulais pembe nae ko lobana nini parce que azo landa opena minute. Ouais, président Fali Ipupa, el magnifico, el fantastico, juge des stars, numéro 1 en Afrique. Vraiment boss, pour la nuance les gars qui eza ngai mosali nao. Nazo bisayo zalaka ka makasi. Ozano na masumu ebelete nzambe asali la rayo. Donc naibi ke nyo surtout ozo délivrer na biso. Ponga na umela na musique mais na komi pena na komi oyeba pena ke place balobaka montagne ya Kilimanjaro na lekango kaka na musala na nga na compagnie ya Fali ta souci na zana na souci makasi plaisir na nga ki na za pèlerin na monde na tika na continent moko ka eza ya Australie pona kende donc président na nga zalaka makasi lobi to lobi kuna nzambe kaka osala yoka ndenge osala biso pe to se retrouver kaka ba place ozo mema biso wana kata to uti États-Unis donc ba yebisi biso susu ka ndeza wana to zonga susu to débrouiller kata na moi muke wana pour to vivre kaka. Merci. Voilà, merci à Télé Nassir qui est pour qui m'était parce que comme on a États-Unis on est tout passé année passée pour que les États-Unis besoin qu'un complet tout le monde qui Cambodge qui n'est qu'à été les petits courous courazola on a vu super ministre à zongaité mais tout peut tout le monde Tony à zongité
Donc eza nini mosusu? Bon, je crois bien que Cambodge na lobela te. Moi je sais que Cambodge tant mosusu oya na yebite. Mais Tony aza mutu oyo aza père à famille, quand même aza père à famille awa tokendaki. Le problème c'est quoi? Ngai na trouvé que eza net bien mingi te na ba confrère na bino. Je sais que tant mosusu oza na course ya ba vie. Kocha elo moboye tant mosusu po emema biso na course ya ba vie. Eza problème te za musala na po mutu na mutu. Na otoloba c'est lui qui est appelé à être comme ça, il faut ça la boye. Oui. Kocha mutoche mutuna na la gomme pour la sabatu ke ndenga kimela ki. Nous on est libre au cause artiste seigneur soit fallait ebisao. Aza libre tant ba kendaka ke na ye côté ani tozo se retrouver na aire de travail. Je sais que oyebi oza informé que tant to kendaki arataki na vol. Tolina to kenda ensemble ayaki ti ba dossier vol na billet na vol mususu alanda ibiso akoma écoute je crois 30 minutes avant concert na biso na New York akomaki même so teli ba vidéo mona ke na okosate c'est-à-dire to mona ke a Tony akomi na été to tiki na biso tenu o biso to lataki to Tony azaki différent na biso na image ayebisa yo nga zo ya loba mamba solo aki différent na image azo ka tendance ya tenu o biso to lataki mais à lataki olokwa o ya biso te po aza artiste ya groupe. Mais tu comprends qu'il y a siko ya yé to bosana kango déjà tout le monde qui a commaté to bosana kango na hôtel to vanda na Queens come to America so le come to America pois avanda na Vastoria o ya prince à New York biso vanda na Queens na ville oyo aki masala prince à New York donc to tika kango na hôtel Tony après wana azaki na situation ya moi ba problème na yé ba arrangement mam na yé ya privé. Natongo kaka kendaki Washington pour asala mambwana et puis il faut tokutane na Atlanta tokutanaki ni na Atlanta alandaki de Washington azaki na mutute ya groupe ye moko alongwe Washington alandi biso na Atlanta dans l'exatanka non on faut éclaircir parce que ndenge zo lo bon moto ke ndenge komi kokene ba ozo expliquer ba tout vraiment ba komi sikoyo même na image ba tu vas comprendre est-ce que bandima le problème c'est ça est-ce que ba kondima ba muso dem so ondima te même so ondima nga na zo lo ba makambo dans lo ba nga lo ba vérité donc ceux qui ba ko délivrer ngai ba délivrer nga mais c'est vraiment vérité mais alanda biso na Atlanta alandaki to betaki concert ba image bomona ke na Denver a betaki te na raison kaka omoni timing faut respecter yango non to kendaki to kuta sur na Atlanta lokola sengaki azana ba problème ba makambo fois sala azongaki sus na après concert azonga sur Washington. Bon, si quoi peut comme par l'andaviso na Colorado, au moins il bat belé aza na Washington, mais tant que soit commandant nous ba Los Angeles te. Tozo lo bango to mona on est ka longwe a komi Kasangulo lo a komi Braza. Kuna eza ma place à pembeni à la raté. So je ta GPS au betika bo mona 45 minutes à voiture. Au mona bo 6 na fizo rere za moko te, mais bat ba mboka moko. Donc alanda kite kuna parce que mambwana ba rendez-vous na yezo sala ki moment fois la awa na tongo fois la awa et empêcher qui est mais aza mukolo je sais que a ozonga na Hollanda biso akena na retard a ozonga pe a Hollanda biso donc tant on comprend bien Tony atikala ki na atikala makambo na e privé ayebisa ki biso wana donc bref yango wana tikanga na sala rayo ozana ngai ya trop ndengai ya donc et puis na jeb sabatu. Attention, quelque chose se prépare. Tu peux si date, tu peux si mukolote. Au cours la mukaboye, bah ebisio album ya El Cap de El Mago et Bimi. Parce que tu l'ingpe basa jambage te balandaka fali pour le bac ou bima jour tel. Biso to ça l'enregistrement na studio na biso. Donc à tout prix to kota to zongi pe to bi ke lo hotel to balusi yango e komi boye. Donc quelque chose se prépare. Rezana mutu alinga solo la nangai. Puis à la terre, parce que tu y habites journée, n'est pas comme la Bible. Veillez parce que vous ne savez ni l'heure.
Obengaka na plus 243 998 26 91 92. Donc wana orozwa ngai osololi soki olingi ba solo la yo. Donc voilà elo nakoloba na donc côté net olobaka vulgairement que musique internationale world parce que nous soit libre parcours ezaka world tant au secteur tant parcours c'est là on va faire promotion t'es chef à télé bon on dirait album oh fallait pour papa ce qui veut vraiment occasion ya koyebana ya ko bimisa bino mais on dirait bino europé ba kolo album ba pesa bino occasion on dirait vous avez vraiment na posa na ngote on dirait neti kara promotion ezate. Le problème est ça na kangi on a place à pesa biso occasion to yebana biso to yebani. Non, boyebana sous avantage parce que boyebani parce que au moment ba mission fali to se voler ba fast tennis na Kinshasa awa mingi banda ba mission fali banda bakara fali moko pona nini pona ce qui fallait les na TV les kaye moko au moins na te ba mission fali ba les na TV mais moi muke mikolo to mo na mission fali ba ko ça l'effort mais album est vivant depuis année 2015. Oui, merci beaucoup pour moi. Remarque, c'est normal. Il se justifier quand on a biso. Il y a un mutabota comme moi na été que pour à laquelle au botier ou laquelle qui n'est salamabe. Non. Le problème est ça qui est aussi. Oui, on a raison. Le bateau connaîtra que moi problème au boya côté promotion. Oui. Et empêcher tes musiciens. Musiciens fallait bailler bani. C'est le jour où bimambo ko comprendre que biso to yebani po et là ba côté msusu biso awa ezala kaka artiste pakola to zoliate mais ba côté msusu ba senga orthographe to signer en haut donc kutana bien non a profiter na orthographe biso awa nde ezaka to zoliate so batali o tshelo bon approche te to yebani te ezaka mpuna nini na yebani te mais o sengi ngai donc c'est compliqué et puis batumususu ba yeba na ba onka ba façon batumususu bazo yeba ne langa alingi ngote ko yemba muke qualité artistique muke mais ce qui est na OK na OPJ to kutani menetra komanda mukula osa lo ba tromperie sur la qualité des marchandises donc ça no valable te me balaki si oka na bato yebani donc ça infraction normalement donc zo yebana capacité muke et on a besoin que fallait azana ba artiste. Oh ba sala net ba biso ozomona ke na umeli na yemba na ba tabulei ba papitex na leki mo ba place ebele siko pena e pa el marabio show tala siko na diembela e kwa don na zawana ba mususu wana eza na ta obligation du jour na Denver ba na besoin obligation du jour na yembe obligation du jour ba sepeli. Voilà, merci à télé, merci vraiment la disponibilité au Pesaki Biso Malembe. C'est ce que na souka ya émission na biso obligation du jour. Pourquoi promotion Makastenakini? Bon, na oloba, je sais que nzembe ku farate ti lelo ba télécharger nga na contrôleur ba vie na YouTube. Téléchargement oui, c'est bon, contrôleur mais na yo na ebisa o ebi kende na za bana na ngai déjà. Lobi ba olia parce que ça mais ça batte belete ba royebisa OK ba déclarer nzembo na bango na SACEM nga déclarer nzembo na SACEM donc opportunité oyo fali pour pazo pesa biso bato bazo comprendre na bisa que dans 3 ans temps musu bato ba wando comprendre bato wana makambo balobaki eza solo eza ka lokwa vérité na lukutati bato ba comprendre que ba artiste bisonde donc yangwana peut-être mbona ki manan Micho Phoenix a sepé la formation nazoloba boy à comprendre de quoi nazoloba obligation du jour ça va mais to connaître moi problème le temps to zobimisa album le temps to kei tant de soucis nazana ngo to keba bonaezo précision to voyager to kenda moi long séjour to kenda to beta ba Italie to kenda ba États-Unis album etikala les petits évidemment donc to ezwa ki moi frein tant to ye webika ba réalité mo boyeza wana mais elo te kufi to zawana tant netika biso to kendaka année oyo to pesi production te na Congo parce que to signaki à partir année passée to signaki libanda trop donc ba fanatique na biso ya kin ba excuser biso ndepe to zongi bo semaine to pour une semaine et demie to zo kende ba Bujumbura ba Tanzanie ba Kenya
kuna biso baza na besoin na biso donc tolobela ba voyage te tolobaka trop te mais boyebake bakata biso singa lolemo soki bokanisaka ke mpo moto aloba monoko fo ezalaka monene non soki bongo toluka chirurgie nani esthétique mpo tokomisa minoko na biso minene mpo toyeba koganga non toloba so likambo ezali bandeko eza vraiment bongo quoi. Voilà, merci à Télé, merci na bafani solinga fali poupa, merci na attention on va continuer toujours comme plus abiso, merci à la disponibilité na bino. To komi vraiment na suka ya émission na biso à Télé, lilo bana bafani na yo balinga ka fali ipupa 3 fois seul. Bazolanda biso de partout dans le monde, donc dans le monde entier bazolanda biso. Pina quelques dédicaces na bafani o balinga. bango basepela na nga na mingi so balinganga na mingi eza mpona koyemba na ngai babive onga le propriétaire badi Pepe Ngwizane le beau garçon de London mobali ya mère na biso Véronica Angolana donc nayebi ke Evan Tumba na verse masana nga fona yembela trouble nga bongo cerveau ekomi ya babebe ekomi lokola disque dire kotinde virus Alex sar nanga ekozala poubelle Jeannette na Lucien kofo banga business accompagné nga toujours na bandoto nanga ye demputu nzuzi na fedo mansunsa. Et ça a plaisir vraiment na Micho Phoenix on a bosanité na Blaise Samba na Manchester donc na zo tourner on a vraiment na base makasi na Angleterre wana na Londres wana Georgine Mikala donc sœur na ngai biki nyonso na zo loba ezopesa bien Eric Kibuku vraiment Eric Kidumu masanangai donc ezosala bien et puis na bosanité Adricha de Palanca. Et ça lingai bien, na ebi ke bozaka ebele na ko satisfaire binote na mabanga banini. Mais une chose est vraie que ngana za on sepel sabino kaka ndenge na continuaka ko sepel sabino de temps en temps il libela quoi. Oh mi pimeli misu po mona kolela nanga ite. Oyebike naza piscine Nanzela Martin pêcheur Pour nazoyer comme il faut na lela encore Pour nazoyer comme il faut na pleurer lisusu So monike koki peno kati Pour na wando yemba kaka Oui, ngaso opekisi nga ete na wando yemba kaka tina suka Tozanga place to kate la émission Si tout ça na osaboy Willy Lukanga Jolili Kinsala et puis Norbert Kongolo non bino bango wana na ebite kati na ngai quoi donc Evan Tumba na verse kati na ngai donc d'accord quoi. Voilà, merci à Télé, merci à la bande de cons sur l'épisode de Porte dans le monde. Merci à mon vieux adieu Diogène, Balobi Genève Mobimba, mon vieux adieu Diogène, Viana Solakaki Toko, Pemine ba Roger Madiata donc mais là vraiment mais là la bino Genève Mobimba dia ba ndima adieu Diogène de Genève, ba mbote na bino vraiment merci na ndenge bozaki wana ebele, merci nous motolanda à Télé à lobby ba vérité sur Tony ba o ba kanisaki ke Tony akimi na ndenge ba lasaki na ba photo à lobby eza yango bongo te en tout cas biso to sanso musala malobeza ke biso te zaki ya atelier muto a expliquer vraiment eza la blonde ya ko merci à Papine Zolamé sur propriété privée et depuis ba Paris kuna ba France kota ba Mati Masamba ba Freddy Mbwila Chimène Kiala premier ya ba Judith Ngoyi Mosa Pembe et cela qui kuna kota ba ya ba Angleterre nazomona bongo Monica Chilangandu nazomona bongo Rachel Mbui nazomona lisusu Alex Lubaki vraiment nazomona lisusu Wivin McQueen nazomona lisusu Stella Kasongo la patronne ya Matika Songo
kuna kota ba Manchester merci na bino nyonso merci encore à Nico Lufula nazo kota ba France nazo mona bongo Kai Cher ibenge papa na Eliki kota ba maître Chris Bardol kuna na Grenoble ba mbote na bino yango wana na kuna ba kota ba Canada na moni bongo wa Jibol Mbala le King Toussaint Lutangazo donc boleki ebele Auréole Vambi makopa ozanda biso pe depuis États-Unis, sans oublier Christelle Biangani Bianchou, ma copa kuna bakota ba Canada kuna na bosani bongote Lorette Lukoki, la Zourette Lorette Lukoki kuna na ba Paris, pemeni ya ba Penet Pompé, boza vraiment ebele ba classe na biso ba camarade nanga na lingi bino mingi, nazo inviter bino toujours vous s'abonner na CL News TV, CL News TV mon pépé ya sika makambo ya sika, nyoso ya sika mon général des fois yo yebi mon jene na bosani bongote Frida kanga de ba charme ba komi diembika monde ba komi diembika ba mi diembika donc na ndenga ko saranate donc merci na ndenga vous avez toujours révélé tout à la bongo na prochain numéro émission na biso d'ici là portez-vous bien maintenant aussi que la télé talaka artiste il faut sous aïe mais bino sumanda mo fait salabino kitoko bye bye. Ouais, merci merci vraiment. Grand frère nangai abwe mbote général de FAO non on a habité quoi donc on a grand frère il y a tant so pire viété grand frère et la famille donc il y a penza quoi donc nyoso on a dédié yo quoi oh mi pimeli misu pa mona kolela nanga ite oyebike naza piscine Nanzela Martin Pécher pour nazoyer comme il faut na lela encore pour nazoyer comme il faut na pleurer lisusu vitesse na yo na bolingo eleki ya lisasi na rapidité mama sopelanga maya pembene elongi na kitisa